Non, bah limité, Nangana toi Libana. Mais dans la conférence de presse, ça dit tout le monde qui est au thé. Évitez ce qui informé. Donc, c'est important, tu as beaucoup de mémoire pour continuer à faire cette autorisation, la marche, tout ça en marche, pour les tambours, tout le monde athlète. Comprends, ça c'est responsable de mon ni côté famille, ni côté groupe, responsable de mon à commander à prendre. Tant que les Cambodgiens il faut bâtir casa Liban. Il y a un autre au sein à potos à la nôtre, et au sein de l'autorisation, la marche, pour tout marcher. En plus, dans le Baksake, nous avons été CT. Papa n'a pas besoin de l'autorité. Nous avons tous ces la famille, la mabota, tout peut s'arrêter sengo, la place est à Kimawa, tout le monde la pas si place est à qui ce qui est à Kindeni donc. Na comme on a besoin de comédie Congo vraiment va libérer le société. Aza innocent va faire. Ce qui va libérer donc nous avons pas au Pambola Bango et puis au Pambola Biso encore. Merci. Bonjour Paraloïs. Bonjour. Tout le monde est dans l'hôtel de ville, on a évité ceux qui voyaient comme ça. Peut-être que tu as invitation au gouverneur, tu as comme parce que tu as le numéro 1 de la ville, tu as le Cambo de Ramsas Okutana. Est-ce que vous avez beaucoup de gens dans le gouverneur? En tout cas, la délégation de 16 ans à Kati, Bazo Solola, toujours c'est là-bas pour communiquer. Et pour le savoir ramasser ces années. Makambo dossier est vide, mais tu comprends que ça fait 22 jours pour toi incarcéré dans cette période. Donc on a besoin de problème ceux qui les Cambodgiens bas sambisa et au moins tu es vaqué, ceux qui sont coupables à payer les prix. Mais ceux qui sont payés innocents batikaye abimani banda pour à la marmotte. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis père de famille, asa na responsabilité na ye ya bota na ye na faille mais bazape ko accuser comme on peut ils en quatre yo vie de loin et puis na esobe na ibité soki rôle bané noir cela montre directement que ils ont un mensonge attention les apôtres na kombo na les 12 février. Donc, tant que tu as le bas direct, tout le monde a gazé vraiment, l'innocence a posé Memo Oyo, toujours c'est vraiment justice. Na part il y a ndeko na biso, frère na biso, vieux na biso, ya na biso, leki na biso. Collègue de travail na biso biso sai oyo azana na prison ya makala pona nde bafundaki ye et puis lelo na s'inviter dossier za no vide donc to sengi d'urgence ya l'état congolais vraiment la justice basa la d'urgence de façon que pas sambisa ye ou soit pas condamné soit pas libéré les à la voie vite quoi donc il y a un moto déposer mémo pour la marche na biso to bengi marche de soutien marche ya mawa marche ya je suis ça et to marcher jeudi mais bon beti ba porte partout ba fongola bino te boza sûr que vraiment ba royo que la bino les hôtels de ville gouverneur de la ville Azar to hier ko senga ye na continuer à permettre biso tant que koleka na balabala on est au tambola na bato mona ba comprendre souci na biso mais je pense que Azar muto ya Kinshasa muto ya population ça va aller à kosunga biso vraiment
Ok, merci beaucoup. Merci Freddy Aki. Toye kotika memo à propos ya makambo ya le côté ya viol ça et kotika memo awa parce que banda bakanga eti lona sambate na sambate bato balandaki na interview ya famille ya fille wana c'est-à-dire bato to bayebi ke na minute so eza na ngolo kuta donc totika memo awa ba meka ko libérer na biso fiso ça a continuer boulot na ye a boko la famille na na sebo tout la ça pas citoyen ils ont arrangé le bataille dossier ils ont arrangé parce que pour tirer au clair tout le monde que Azana est coupable ya au monde to epemela ba konzamboka kama hotel la biso likambo yo président na biso moko ba commenter sur liberté na ye kasi makambo ngango wana ezobomake mopao ende bakanisi pour na lolendo si c'est vraiment ça c'est la jalousie so mutami bengi mopao yo comme lokele ba problème c'est que ça jalousie biso ne ba combiner fait aussi les gars biso aussi c'est normal so bino bato hotel la biso aussi que là pourquoi c'est que ça jalousie donc en tout cas to ependa ko bunda la samoui dans la posa na président Sai azala libanda a continuer musala na ye pozo manquer biso bongo silo sako batela monoko na kuti na hôtel de ville baboyi bino bokota ou bien gouverneur ayambi bino tozozela gouverneur mpona topesa ye memo toyebisa ye ke toza na problème ya ndeko biso sai aza mutu aza artiste aza connu tout le monde bayebi ye asepelisaka bango que ce soit biso nyonso que ce soit na bakonzi na bacomédien na bamusicien toza na se ya mobeko lokola bakangi ye il faut asamba soki aza na mitif mibeko ekokanga ye lokola nano asambi te bazovandisa ye aza na mwasi aza na bana aza mpe na bacomédien aza responsable bato batalelaka ye sikoyo bato wana bakozala wapi bonjour président bonjour Frédéric Kim tomoni awa na hôtel de ville nayebi te soki boye kosani non toyekaka mpona makambo oyebi nyonso elegaka partout toyeleka biso wana ki ya ndeko fiston saisai président aza artiste aza père de famille ozala bref naexplike bato justice odekataka makambo so aza coupable bakati kaka makambo mais apparemment bino mo bakomele boza na boyokani te jour ya marche na palais de la justice misu bazalaki oyo bazalaki na palais de la justice bazalaki na conférence de presse te net yo tomoni yo kaka lelo nayebi te nakoloba boye kozala na palais de la justice soki wapi besangani bolingo eza na kati ya motema bolingo eza motema parce que naza moto naoza mpe na mwa makambo naoza mpe na contre temps mais nazangaka te na bareunion na ndelo ndomoni hotel de ville donc tozalakisaka ke toana associé ya ndeko na biso donc monanga jour wana monanga lobi te monanga jour mosusu doyeba kaka toana associé ya ndianso artiste comédie ya mboka oyo ya république démocratique du Congo asepelisa bato nyonso ya mokili justice nekata makambo merci beaucoup bon jusqu'à présent bateau bakotaki mpona gouverneur ya mbabango nanu badomi te po apesa so suite van tozozela ok merci beaucoup merci